Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. God. Oh, Kembo na blessed Nzambe. Father, we worship you. Tata We bolingo thank you. topamboli yo topesi We give you matondo. praise. Topesi For there's masanjoli. none like you in Kwete all the moko earth. te azalo kwa yo na Lord, mokili mobimba. Pe na you lola. are the great God. Yo za Nzambe And munene. besides you, there is none else. Na ngamu na moko te Father, we azalo love kola you. yo. We appreciate Tolingi you. yo pe tozo We sepela thank na you yo. for your love Topesi yo towards matondo us. pona bolingo no epani Thank na you for your biso. mercy and Matondo kind, pona mawa na yo abundant pe in bolingo na goodness. yo. Yo zali Thank wetunsami you. na malamu. You Totondi keep yo. mercy unto Yo bon 1,000 mamba generations. mawa na yo na No one is bikuke. like you. Ba generation moko te azalo kola Blessed yo. be your holy name. Kombo na yo bosantu Lord, epambwama. we receive your word Kolo with tozo meekness at this yamba time. liloba na yo na As your komikitsa word motema ndenge comes liloba to na yo everyone, ezoya na mutu nyonso Lord, azoyoka understanding nkolo comes to their minds and hearts, comprendre ezoya na their makanisi na hearts of bango pe Lord na of mitema na light, bango ezongenga in na light of the pole glorious gospel of Christ. pole In the ya name of the Lord evanjili ya Jesus. nkolo Yesu Kristo na kombo Thank ya you nkolo Yesu for matondo utterance to speak your mpo word na with all kofungola boldness. munoko mpo na loba liloba Thank no you na for the kanza excellence of your spirit matondo mpo na excellence to ya bring molimo forth na your yo word. mpo na kobimisa In the maloba na name of yo the Lord na kombo Jesus. ya nkolo Yesu. Let everyone who hear the Tikake moto voice, nyonso akoyoka yes, mongongo na ngai of the word today, ya yes, lelo let grace be ministered unto them. angolu In the eyai name epa na of the bango Lord na Jesus. nkombo ya nkolo Yesu Thank you, Lord. matondo For nkolo thine is the kingdom, epa na yo and thine is the power, bokonzi and ezala thine is the glory. nguya mpe In the nkembo name na of Jesus nkombo ya Christ. nkolo Yesu Kristo. Amen. Praise Amen. God. Nkembo na Hallelujah. Nzambe. Haleluya. Well, I want to Malamu welcome you malamu malamu na yamba again. bino This lisusu is a lelo special ezali service. mayangani moko Today kitoko. is the Lelo ezali we're going to be dealing with the last tokosilisa na chapter chapitre ya of the suka epistle of First ya mukanda John. ya liboso We ya took that monsantu study Yohane tozalaki chapter otanga by yango chapter, chapitre and nsima today is the chapitre. last Lelo chapter, tozotanga which is chapter chapitre number ya 5. suka oyo eza It's chapitre beautiful, 5. and I Eza tell you, kitoko it's going to nazoyebisa bless bino your life. ekopambola But you bomoi na see, bino. when we Bomoni share these things ntango with you, tozokabola it makambo na brings yo light, ezomemela it brings pole, understanding. That's what it ezomemela does. comprehension yango nde Revealing who ezosala, you are in Christ ezolakisa nani ozali and the na way you must Kristo, conduct your lolenge life. nini otambwisa bomoi na yo, Revealing to you the things that are around you, ezolakisa makambo eza making you nzinga na yo conscious mpo of ekoma your conscient environment, ya environnement na letting you yo, know the things ezosalaka that God ocomprendre is babiloko displeased with oyo Nzambe and the things asepelaka that nango te pleases God. mpe maloko nyonso So oyo many esepelisaka things, Nzambe. the things that the Lord Alors Jesus Christ has makambo done oyo for nkolo you Yesu Kristo as a asala mpe person. mona yo lokola So as this moto, message comes today, lolenge sango and as I take ezoyeba it na verse yo by verse, mpe nazozwa you yango will verset après see verset, yourself okomona there. You will see your okomimona yo moko na kati, responsibility there. okomona You see, you responsabilité will no see kuna, something omoni about you. It's all okomona about you. eloko moko apropos na yo It's all kuna na about you. kati, nyonso And eza how you apropos should na yo, relate with God and lolenge with nini men, ndenge okobika na especially your Nzambe brothers mpe and na sisters. bato, vraiment na Praise God. bafrère na basere As a na yo Christian. okembo na So Nzambe I want to lokola begin bakristo. reading now Nakobanda otanga sikoyo chapter number 5. chapitre 5, We'll begin the study of chapter number 5. tobanda It lisolo ya is chapitre 5, verse 1. tobanda Whosoever believeth oyo nyonso that andimaka Jesus ke Yesu is the Christ azali Kristo is born of God. abotama na Nzambe. Did you see that? Omoni yango Whosoever believeth oyo nyonso andimaka that Jesus ke Yesu is the Christ azali Kristo is born ye abotama na of Nzambe, God. abotama na Nzambe. And everyone that Mpe loveth him that oyo begat nyonso loveth him that alingaka is begotten of him. alingaka oyo This mpe is aboti powerful. yo, oyo eza na nguya. Whosoever believeth that Oyo nyonso Jesus is the andimaka Christ ke is Yesu born of Kristo God. aza Nzambe, Yesu aza Kristo abotama na So Nzambe. do you believe Eske yo nzo ndima that Jesus is the Christ, ke the Yesu aza Messiah, Kristo, the Savior Mesaya, of the world? mobikisi ya mokili? If you do, Soki the yo Bible ndimaka says, yango, Biblia then you are elobi born of God. yo botami na Nzambe, You are born of God. yo botama na Nzambe. Then he goes on to say that Akei everyone alobi that ke loveth him oyo that begat nyonso loveth him alingaka also oyo that is begotten of abota him. ye alingaka By pe this we oyo know, abotama epa na verse ye. number 2, that Verset we 2 love elobi the na boye children nde of God tokoyeba ete when we tolingaka love bana God Nzambe and keep ntango his tozolinga commandments. Nzambe mpe tozobatela mitindo na ye. He just keeps Azokoba saying this kaka over and koloba over again. makambo oyo mbala na Not for bambala, want of what you like, eza po te but for ye because of ezala correct, importance. azoloba mpona Because of importance nango, importance. mpona importance He's nango, emphasizing it again. azobeta Remember, sete. these things were Kanisa not written in makambo oyo chapters and ekomamaka te na verses. bashapitre na It's just an baverse, epistle he was writing. eza kaka mukanda ekomamaka. So imagine just a letter being Kanisa read to you like that. mukanda bazotangela So ololenge they're put wana, in chapters batiango na or bashapitre, chapterized batiango na for easy bashapitre reference. mpona But otherwise, it's bareference, a letter. kasi eza That's why it's kaka called an mukanda. epistle. An epistle is a Yango letter. elobami epitre, epitre See? eza So mukanda. it says here Azoloba awa in verse number 2, na verse ya by mibale, this we na know that we oyo nde love the toyebaka children ete of God tolinga bana when we Nzambe love God. ntango tolingi Nzambe.
wana nde toyebi ke tolingi bana nzambe parce que tolinga nzambe pe tozobatela mitindo na ye. Oyo nde bolingo nzambe po ete tobatela mitindo na ye pe mitindo na ye ezali pasi te, ezali kilo te. Oyo ezali mitindo na ye, oyo eza bolingo nzambe po ete tobatela mitindo na ye. Eza bamisusu oyo balinga nzambe me balingaka babatela mitindo na ye te selo na bango me bazala mbango koloba tolingi nzambe. Oyebi mususu azalaki na problème na ndeko mususu ayaki okabola ngo situation wana na ngai natuni ye est-ce que okendaki ye pa frère wana? Alobi te. Oza na kanda mingi, oza na kanda makasi, est-ce que osololi kaka na ngai? Abi pourquoi siko osali yango? Biblia elobi soki oza na kanda contre frère na yo kende pa frère na yo pe solola makambo wana entre yo na ye. Mais ye akendaki kuna te mpona kosala ndenge makomami elobi. Biblia elobi so olingi nzambe okobatela mitindo na ye. Mitindo na ye ezali ke na situation boye kende pa ndeko wana oyo kanisi oza offensé yo discuter na likambo wana na ye, kokende oyebisa bato nyonso ta propos nango kende osolola likambo wana na ye. Biblia elobi soki ayoki yo oloba lokola ndeko na yo. Tika toyekola biloko soki oza na makambo oza na problème na mutu moko boye to atatida mutu moko boye kokende te olobaka ngo na bato mususu, kokende te osala ba confrontation na mutu wana mususu, kende na motema ya koganye mutu wana na bolingo pe bosangana na molimo ya komikitisa. Wana eza kondima ba Kristo, wana eza makasi na biso. Toza lokola mokili te, tozala lolendo te. Omoni tozala lolendo te. Musala na yo eza te okende ofunda batu olaisa bango mabe bazali. Eza ba msusu tango solo bana bango ojo discuter olobi osali boye 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 alobi malamu bango pe bako yebiso ndenge nini oyebise. Pwa nini bayebisaki yo nanu kambwa te ndenge pwa nini bazoloba yo siko parce que yo lobeli bango ezolakisa kaka kilolendo. Ezolakisa kaka okay oyo eza makambo te oyo eza consistant na ba chrétien mais nazokabola na bino wa mpona oyo nde eza bolingo nzambe po tobatela mitindo na ye. Abi bamitindo na ye eza kilo te to ezopese te eleki charge te eza charge te ezopese te. Akei na verset 4 po ete o nalinga oyo mpona oyo nyonso alinga nzambe alonga mokili. Aleluya. O nyonso oyebi oyo nyonso eza na biloko nyonso que ça soit ide wuti na nzambe to eloko nyonso wuta na nzambe wana elongaka mokili oyo, elongaka mokili oyo wana nde elongaka mokili oyo. Elingi oloba elonga mokili. Aleluya. Elonga mokili. Oyo nyonso wuta na nzambe, oyo nyonso wutama na nzambe elongaka mokili oyo, elongaka mokili oyo. Wana nde elonga oyo elonga mokili. Biblia elobi yango nde kondima na biso, elobi yango nde kondima na biso. Omoni nguya kondima mukristo ezali kondima mukristo yango nde elonga na tango okondima eza wana elonga eza garanti pe ezali wana. Oh haleluya. Alobi oyo nyonso alonga mokili eza na oyo andimake Yesu aza mwana nzambe. Wana nda alonga mokili, wana nda alonga mokili, wana nde aya na mai pe makila. Ata Yesu Kristo kaka na mai te kasi na mai pe makila, na mai pe makila aya na mai pe makila. Ye asopa makila na ye omoni aya na mai pe makila.
ezali molimo nde ezotatotala po ete molimo eza bosolo. Omoni yango na ntango mosusu alobaki maloba no eza solo, awa alobi siko molimo no eza solo na dimension mosusu. Na 17 alobi liloba na Jean 17 alobi maloba no eza bosolo, awa siko alobi molimo no eza solo. Moko te eloko ebengama molimo ya solo po ete nyonso ezali etatoli na lola Nzambe Tata, liloba pe molimo. Abi pe nyonso misato ezali moko, Tata, liloba pe molimo santo. Alobi te Tata na Yesu, alobi Tata na liloba. Abi oyo nyonso misato ezali moko. Ya misato pe ezokoloba na mokili, molimo, mai pe makila. E nyonso oyo endimamaka na litatoli moko. Oyo eza sije moko eza kilo soki tolingi todiski ntango ezwa biso ngonga me mikolo mosusu tokolobela ngo baverse oyo ya critique na oyo alobi soki toyambi litatoli ya bato, litatoli ya Nzambe eza monene. Oyo nde litatoli ya Nzambe oyo atatola mpona mwana na ye, oyo andimeli mwana na Nzambe azali na litatoli na ye moko. Oyo andimela Nzambe te yakomisi moto alukuta po ete ye andimi te litatoli oyo Nzambe asali mpona mwana na ye. Oyo nde litatoli Nzambe apesa biso bomoi ya seko. Eske oyoki yango? Oyo nde litatoli oyo eza litatoli Nzambe apesi biso bomoi ya seko. Ebiteke akosala kango ezali réalité na biso présentant. Yo za na bomo ya seko siko, yo za mukristo, yo za na moyo ya seko, wana nde sali na mukristo. Le fait que ozali na bomo ya seko sikoyo yango nde komisio mukristo. Mukristo ezate ke lingana kinaka na église moko bo kombo boye, soki église moye na kinaka na église moko boye, to famille na ngeke na église moko boye, wana tende sala ko mukristo. Mukristo azali moto mobali to mwasi oyo ayambi Yesu Kristo lokola nkolo pe mobikisi ne moko pe aza na bomo ya seko sika. Ezali nyonso ezokangama, eza moko sima mosusu ezali te bakokabola ngo bomoi wana oyo bakobebisa te oza nango sikoyo. Bomoi wana oyo esalaka Nzambe akoma Nzambe ozali nango sika. Oyo ezali bozasami ya Nzambe. Bomoi wana esala Nzambe azala oyo azali. Bomoi esala Nzambe azala oyo ozali. Oyo etindika Nzambe na klase moko boye o moto mosusu akoki okota te. Nzambe akaboli bomoi wana na biso e akotisi yo na pantheon ya lola. Omoni yango ake na verset 11 abi oyo eza litatoli ke Nzambe apesa biso bomoi ya seko. Bomoi oyo eza na mwana oyo aza na mwana aza na bomoi. Virgile oyo aza na mwana aza na bomoi. Bomoi eza na mwana na ye oyo aza na mwana aza na bomoi. Pozwa bomoi ifo ozala na mwana oyo aza na mwana aza na bomoi. Oyo aza na mwana Nzambe te ye aza na bomoi te. Tango tozoyoka mwana Nzambe bamalebe mwana Nzambe elingi oloba pena te mwana Nzambe ndenge tozokanisa ezolingi oloba Nzambe na mosoni ya bomoto. Wana nde signification ya mwana Nzambe. Ya mwana ba juif balaki obsédé tango de Yesu, ya onde basalaki bakaki na ekulusu. Wana nde basadiri na ba pharisien na ba shidiri na ba pharisien ba comprenaki batunaki ye ozali mwana na Nzambe. Tango alobaki na zali bakokaki ondima ngo te parce que basosolaki malamu, basosolaki ete mwana Nzambe elingi oloba Nzambe na mosoni ya bomoto. Nzambe na mosoni ya bomoto alobaki bongo. Oyo aza na mwana ya Nzambe oyo aza na mwana Nzambe te.
aza na bomoi te. Makambo na komeli bino bozondimela na kombo ya mwana Nzambe. Esko ndimaka? Tango lobi iyo malamu linyo ezolanda eza pwete boyeba. Tango pwete boyeba. Pwete boyeba. Pwete boyeba. Te bozali na bomoi ya seko. Pe bondima na kombo ya mwana Nzambe eloba bino bozala continue. Pwete boyeba. Ke bozali na bomoi ya seko. Okoma conscient. Mo oyo ido oyo wuti na grec elingi oloba o perception ozala na discernement o discerner que oza na bomoi ya seko. Pwani pwete tango oza na bomoi wana pe o discernango oza na biloko ebele yo kondima te. Omoni soki liwa ezolinga etelemela yo okobwakisa ngo pwete ozali moto aza na bomoi ya seko. Soki maladi elingi otelemela yo okobwaka ngo pwete oza na bomoi ya seko. Soki pauvreté ya otelema mpanzi na yo okobwaka ngo po oza na bomoi ya seko. Eloko moko te ekoki osangana na bomoi ya Nzambe ekoki kozala associé na yo te. Esko yoki ngai? Oyo nyonso oyo ekoki kolonga Nzambe te ekoki kolonga yo te. Pwete Nzambe apesi yo bomoi na ye yo lingi asala lisusu nini? Apesi yo bomoi na ye pe apesi yo oyo nyonso Nzambe apesi yo molimo na ye. Awa siko azosala oyeba ke ondimela na kombo mwana Nzambe oyo nde confiance toza nango epa na ye ke soki tosengi eloko nyonso na kolandisa mokano na ye. Mokano na ye eza nini? Kobondela na kombo ya Yesu. Wana nde mokano na ye. Eza te à propos à quelque chose en particulier. Apesi biso kombo na ye po tobondela nango. Kobondela na kombo ya Yesu kolandisa motindo na ye ya koyoka biso. Tina mabondeli eza nini soki Nzambe ayokaka te? Soki nini eza tina mabondeli soki Nzambe ayanolaka te? Esengeli oyeba ke tango botami nsika vino ya prière eza ndenge mosusu ozobondela te mabondeli ya bakliché. Ozobondela kolandisa mokano na Nzambe na kombo Nzambe. Nzambe azoyoka yo pe eza merveilleux. Nini yango ezoloba kona koyeba Nzambe ayimbi. Soki toyebi kalinga biso nyonso tokosenga toyebi ke tozwi ba pétition na oyo tosengi koyeba kaka ayoki. Eza otuzwi yango. Esko yoki yango kaka ozwi révélation wana oyeba kaka yoki biso oyo nyonso ozosala tango ozobondela koyeba ke Nzambe alingi yoki yo. Koyeba ka Nzambe ayoki. Tango yo yebi ke Nzambe ayoki yo oza na eloko. Okoki okende kopema poza relaxer pate salami. Wana nde relation toza nango na Nzambe. Pwete toza bana na ye. Omoni akeye na verset 16 abi soki moto moko amoni ndeko na ye asumuki lisumu emama na liwa te esengeli atuna pe akopesa ye bomoi na oyo asumuki pwete aliwa te akopesa ye bomoi. Oyo asumuki po akufa te akopesa ye bomoi. Wow. Ezali lisumu oyo ememaka na liwa te. Oyo ememaka na liwa wana lisumu contre molimo santo. Nalobi te ke bobondela po na lisumu wana. Abi libondeli na yo ekosalama te po obondela. Alobi kozanga bosembo nyonso ezali lisumu. Kozanga bosembo nyonso ezali lisumu. Pe ezali na lisumu oyo ememaka na liwa te. Oyo injustice nyonso ezali lisumu. Kasi ezali lisumu ememaka na liwa te. Nalinga nazala na temps ya kodiscuter nyonso yango esengeli okota na classe na biso ya moboku tokokabola ngo malamu po ete ososola ngo malamu comme ça yo comprendre yango oyeba nini Biblia ezoloba. Nazo invite yo okota na classe na biso école de base po totangiso mingi na oyo toyebi ete oyo nyonso abotama na Nzambe akusumuka te. Oyo nde likanisi moko oyo likanisi moko apesaki biso na chapitre 3 siko azongeli yango lisusu ke toyebi ke oyo nyonso abotama na Nzambe asumukaka te.
kasi oyo abotama na nzambe ye amibatela ye moko wana eza responsabilité awa esengeli amibatela ye moko akomibatela ye moko akomibatela ye moko azomisimba mpe amikangi azomizwa swe na ye moko azomibatela ye moko okoki komibatela yo moko omoni eloko moko te kosala yo osala oyo olingi te osala oyo alingi bongo te akomibatela ye moko azomibatela ye moko moto oyo ya mabe ana akosimba ye te wana elingi oloba diabolo yo koki kobatela diabolo mpo asimba yo te akoki kosimba yo te ntango yo ozomibatela yo moko omoni akoki kosimba yo ntango yo ozomibatela yo moko oyo eza motuya mingi po ete eza bato mosusu basalaka ke diabolo aza na nguya nyonso ntango azotala na motu moko aza na eloko akosala me awa azolakisa ke diabolo koti na esika akosimba yo te omoni akoki kosimba yo te na komibatela yo moko omibateli yo moko na nzela maloba omibateli yo moko na nzela maloba bi ya mabe nyonso akosimba te akosimba bina ebiso toyebi ke tozali ya nzambe yebisa lobango na ngai loba nazali ya nzambe soki obotami nsima esika esengeli ozala na courage ya koloba nabotama na nzambe olobi nawuti na nzambe yo bima na kati ya libumu ya nzambe komoni owutia na nzambe obi naza ya nzambe to tozali ya nzambe mpe mokili mobimba ezali na bato mabe bandeko basi mpe mibali tozobika na mokili ya mabe oyo oza na posa te osala moto mabe mpo ayina yo ata biblia elobi ministere ya kanda to ya inikite eza deja molimo mokili oyo etamboli na makambo mabe omoni bakanda mpe makambo nyonso ya mabe nyonso bato bazoboma baninga na bango koboma eza bisika nyonso bazoboma bato bazodetruire bato makambo ya mabe na oyo etali bana mabe ya lolenge nyonso alobi mokili oyo ezali na makambo ya mabe okembo na nzambe alobi yasi toyebi bana nzambe mwana nzambe aye mpe apesa biso bososoli ya koyeba ye oyo azali solo mpe tozali na kati na ye o aleluya tozali na kati na ye oyo eza solo ata na mwana na ye yesu kristo toza na kati na ye eza solo na mwana na ye mpe yesu kristo nazali epa na ye wango nde solo wana ezali monene ozali na kati na ye oza na kati na ye elingi oloba mpo na moto ya mabe mpo asimba yo aza na posa asimba nkolo nanu oyo eza impossible akoki kosimba yo te soki yo mibimisi na bosolo oyo eza nzambe ya solo mpe bomo ya seko oyo eza nzambe ya solo tala ngo ndenge ati yango abi mwana nzambe aye mpe apesa biso bososoli ke toyeba ye oyo aza solo toyeba ye oyo aza solo mpe toza na kati na ye yango nde solo ata na mwana na ye yesu kristo oyo nde nzambe ya solo abengi yesu kristo nzambe ya solo nazoyebisa baoyo balinga koyoka nango te nazoganga ngo nalobi ke yesu nde nzambe ya solo azali nzambe ya solo lelo mokili esengeli eyoka ngo ke yesu kristo aza nzambe ya solo aza kaka nzambe ya solo te azali mpe bomo ya seko azali nzambe ya solo abibana mike bomibatela na idole amen azali nzambe ya solo eza bongo nzambe ya solo mpe bomo ya seko sikoyo yo osengeli oyamba bomo wana nzambe ya solo mpe bomo ya seko yoka
okoki koéchappe na jugement oyo koya na mokili oyo soki oza na bomoi oyo nyonso aza na bomoi oyo ye akoéchappe na jugement ye akoéchappe na destruction ekoya na mokili oyo baoyo nyonso baza na bomoi oyo nazoinvite yo oyamba bomoi wana sikoyo azoyebisa yo nani bomoi ezali aza moto alobi Yesu Kristo mwana Nzambe azali Nzambe solo mpe azali bomoi ya seko nazoinvite yo oyamba bomoi yo siko soki ozolinga osala loba siko maloba oyo nsima na ngai kowuta epai obi Nzambe nalola na kombo na Yesu na ndimi ke Yesu Kristo azali mwana Nzambe yakufa mpona masumu na ngai asekwa na bawe mpona justification na ngai natatoli sikoyo ke Yesu Kristo wa Nazareti azali nkolo ya bomoi na ngai na kondima na ngai na nkombo na ye nayambi bomoi ya seko na molimo na ngai na kondima na ngai na nkombo na ye nayambi bolimi kosukoma masumu na ngai mpona molema na ngai natatoli na botami sika kobanda lelo mpe libela na nkombo ya nkolo Yesu amen. Nkembo na Nzambe oh aleluya boyei malamu boyei malamu boyei malamu boyei malamu na ndako ya Nzambe boyei malamu na kitata Nzambe boyei malamu na Nzambe asolo mpe bomoi ya sekwa boyei malamu naza na esengo mingi ya koyeba ete opesaki bomoi na oyeba Yesu me okokomela biso tala adresse oyo okokomela biso na mail contacte biso na site web na biso ok okoki otala nde nini otinda message kuna s'il te plaît sala yango biso toyeba ke oyokaki biso opesaki bomoi na Yesu omoni tozala na esengo kosepela na yo yebisa bato mosusu kopesaki bomoi na yo na Yesu zala na courage na kanza ya koloba yebisa biso kobikaki tatola Yesu Kristo liboso ya bato tatola liboso ya bato zala na kanza yebisa kobikaki yebisa biso zala na communion na biso na programme na biso ya école de base okogotala na écran ndenge nini omikomisa na école de base c'est important obando yekola à propos ya vie ya seko oyo yambi bomoi oyo ya seko mpe ndenge nini esalaka mpe operaka tozoinvite yo oya na école de base eza en ligne soki ozovivre na RDC okoki korejoindre biso na baréunion physique na baeglise na biso nyonso mais tokoki kozala yango mpe na yo en ligne un dimanche ozwa to mokolo nyonso kopona toplanifie na yo ozwa classe na yo ekozala kitoko ke tozala na yo na école de base bisika kotuna mutuna nyonso omoni tokosala effort na biso to répondre yo amen. Nazolinga kaka koyebisa bino ke ntango ye na église ezalaka na ngonga ya kongumbamela ya liloba mpe ya bomoko na moko na mosusu lolenge moko tokumisa Nzambe eza kaka koyemba te me eza mpe na mabonza na biso ntango tozopesa mabonza na biso ezali lokola acte ya adoration na biso tokopesa baofrande na biso sikoyo okoki kosala yango na mokili mobimba bisika nyonso ozali ke ça soit na Londres ozotala nga sikoyo oza na Paris oza na Afrique du Sud oza na Nigeria oza na Kenya oyebi oza na Djibouti oyebi oswat oza na Dubai oza na Chine ata bisika nyonso ozali na Russie bisika ozotala nga sikoyo oswat oza na Canada okoki kopesa oswat na île Maurice okoki kofaire partie sikoyo ya mayangani oyo okopesa okoki kopesa okoki omona okopesa na plateforme Inspice ndenge nini osala yango eza simple otelecharge porte-monnaie Inspice na Loveworld App Store na momoko otelecharge yango soki osali yango okoki kotia mbongo na porte-monnaie na yo mpe opesa na ngonga nyonso olingi code marchand to recipient ozo mbongo mpona mosala na biso eza EWC Z6 okomona yango na écran tinda yango na code marchand wana
code recipient wana ndenge nini okolinga ekokende mbala moko tokozwa offrande na yo tokobondela mpe mpo na yo okoki kosala yango mpe na nzela PayPal oza na Europe to na Amérique okosala yango na nzela PayPal okoki omona ndenge nini osala na PayPal eza na écran kuna ok okoki kosala mpe yango na transfert bancaire soki ozala confortable na yo ndenge nini osala yango compte mpe badetail nyonso ezomilakisa kuna mpo na yo na écran nkembo na nzambe okoki kosala yango soki ozovivre na RD Congo kopesa na mobile money M-Pesa ou soit na Airtel mobile money mibale nango banimero nango eza wana na écran eza motu ya opesa offrande soki okopesa yango mbala moko te okozwa capture écran to photo nango après kit okoki okende ntango ofandi na ngonga na yo opesa offrande na yo na esengo nyonso okemo na nzambe na obondela mpo na yo tata na kombo na Yesu matondo mpo na bana na yo oyo bayoki liloba lelo balingi bango bamela yo na baofrande na bango na bondele na kombo nkolo Yesu ke baofrande na bango ebulisami na molimo na yo mpe ndimami epa na yo nazwa invoke nguya etelema liboso ya baofrande esalaki esunga na mosala lotomo na yo mpe na royaume ya nzambe na fambeli ete mapamboli ya kopesa bango ezongela bango na moisson ya makasi na moisson ya prospérité mpe ya kimia na kombo nkolo Yesu na moisson ya vie oui na kombo nkolo Yesu na moisson ya sécurité mpe protection na kombo nkolo Yesu matondo nkolo na kombo ya kitoko nkolo Yesu amen tokokutana lisusu poso oyo ekoya ekozala sujet mosusu to ekozala super tino tokutana semaine oyo ezoya koba kovivre na elonga oyo biblia elobi oyo nyonso abotama na nzambe azali alonga mokili wana eza yo olonga mokili mpe kondima na yo eza elonga oyo elonga mokili nzambe apambolo